Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà la grande famille, bonjour, bonsoir. Et qu'au dépendre quand on a air beaucoup de vidéo, on a besoin de banda qu'on a bidon, quota aimer partager et que ça là vraiment biso bien. Famille Libota, shalom. Les péchalov, bonjour. Bon début à semaine, bon début à mois na biso ya juin. Voilà. J'espère que non la grande famille vous allez bien. Alors toujours que non la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors tokumisika nzambe. Toujours si maton j'ai pas naé pour la miséricorde naé likolo na biso. Nous sommes parmi les vivants. Voilà. Bandeko, aimez vidéo partager. Si vous avez mal à liboso, je t'invite. Vous allez vraiment à l'aise. Sens-toi à l'aise. Abonne-toi. Pour que vous n'allez jamais déçu. Awa et pana biso. Mingi toke na ba conseil, tote les na ba anti-valeur et tout. Voilà. Via communauté na biso et ça na ba problème et belé à réflexion. Voilà. Titre na biso bomoni la grande famille, photo et miniature na biso pe bomoni. Là c'est notre pasteur, artiste, musicien et tout, pasteur Mike Kalambai. Oyo auti ko beta Zénith semaine passée week-end. Oyo biso nyonso toyebi ke non ezaki vraiment combattu mais loko nzambe atikali nzambe concert elekaki dango bien. Voilà. Ezalaki pe billet, ezalaki sold out. Alors, nami panzi bomoni Peniel, bomoni pe comédien na biso na kombo ya Mamulupo. Voilà bandeko, tolingi na tosala mo analyse mikolo pasteur Mike yé pas trop sur les réseaux sociaux donc c'est-à-dire que non, yé mikolo minya yé toujours tala kaka star. Tout le monde qui arrivé na yé donc retour na yé na Kini na Congo. Tout le monde qui ba cortège, tout le monde qui ba tourner ba kena ko yamba yé na aéroport et tout, Congolais lingalo enge ya bongo, c'est ça. Des devises à Congolais. Et totali na ba page to moni ba mususu na ba commentaire des critiques ezanga te na communauté na biso, il y a eu d'autres personnes, c'est quoi ça et boye et tout bon. Pour nanga j'avais vite compris que non pasteur Mike il a combattu et il a été combattu na concert au ya Zénith mais Dieu merci et les cas qui bien concert et Betamaki. Alors peut-être zonga ki wana façon bakenaki koyambela eza keno on dirait mutu akenaki kobunda bitumba asa nini alongi bitumba wana netango azongi na mboka na bayambi ye pona ko féliciter ye bitumbo bundaki bitumbo kenaki kobunda olongi bon wana ezaki juste oyo nga na raisonnaki nalingai na nga na mema makanisi nanga musika te pona ya pe kopengwa te lokwa batu mususu ne balobi mosala nzamba ndenge nini mataki ekitaki alors pona nga na réfléchissaki nanga bongo na bi mutu akenaki na bitumba to banaki kobangela biso nyonso Zénith ekobetama to ekobetama te vu que il y a eu des trucs ya koloba ke non pétition ya koloba ke non ba boycotter concert. Alors le fait que no ya kende ki concert et betama ki kende ki bitumba te alongi bitumba ngo kozonga na ezala nango te bayambi communauté congolaise voilà na aéroport et tout c'était bien tozango na anglais wana parce que soki yo kozango na anglais mususu yo moko okobuka ka lisu mupamba voilà nakangi parenthèse wana bandeko tomona batu mususu bazotelema pasteur Mike mpona makambo kaka ya Peniel siko ngai BBC toza na batu mususu o babenga biso
Au départ, lorsque vous condamnez Pasteur Mike pour na Peniel bandeko, laissez-moi vous informer que non Peniel azamwa na monko oyo ba informer biso que non abanda drogue kala. Abanda drogue tongo. Soki botali bomoni photo wana oyo azomela esu diamba na soki na Jamaïcain moko e soki na Éthiopien e soki na Somalien e ngana bino toyebi te. Maintenant mutu oyo tango bino bozoya koloba ke non Pasteur Mike soki lelo Peniel akutani na ba problème o boy bozola lisela Pasteur Mike. Eza Pasteur Mike yangani te bandeko. Toke sikoe pa mamulopo. Bandeko Peniel tango abima na libala na ye. Tango atika libala na ye azongi États-Unis. Abima kimbala moko te tango akomi États-Unis lobi nango tomoni Peniel asali nini. Aye ko yebisa biso aye ko loba ba bêtise sur Pasteur Mike. Je crois aye ko bima après 2 ans. Comme pour dire que non asila makanaye. La personne oya bimisaka Peniel po bitumba ngwe banda ezala sur les réseaux sociaux ba secret bima ko finga maye bima ba makambo ebele bima et tout. C'était maman moi mulopo oya za artiste comédienne nda luka Peniel basala émission basala wana na bula ko neutraliser na bula ya ko sa nini ya okitisa Pasteur Mike. Et à ce moment-là, tango babima moi mulopo a utilisé soi-disant kolobaker Peniel azande kwa mobali na ye comme pour dire que non aza mwana soki ya donc belle sœur il au mwa bongo mwana soki ya non kwa mobali na ye babilo mwa bongo oyo mamulopo alobaka et loko salinga na sala analyse de lezani ni bandeko mamulopo tango abimisaka Peniel basali babilo kwa na nyonso ebimaka wana ayebaka te que non Pasteur Mike aza mosali ya Nzambe mais sûrement ayebaka ayebaka pete yepe mwa mulopo asalaka ayembaka pete mwa mulopo pa ayembaka banzembo ya Nzambe mais tango abimaka na bula ya ko neutraliser Pasteur Mike tango apesaki penza Peniel parole na ba bêtise nyonso elekaka wana siko je viens vous informer boyebi ke non nani mwa mulopo ndenge aza wana akenda déjà kosenga pardon abongisa na Pasteur Mike. Naolinga tosala analyse naolinga nazongisa mayele ya batu naolinga na benda mayele ya batu mokilo eza mabe mamulo pasa bongisi na Pasteur Mike alukaki Pasteur Mike asengi ba pardon namonaki kutu mnani mama Sandra Mbui autaki ko beta concert moko na Dallas mutu akena ipe ko yamba ye ezaki mwa mulopo komona mama nani mama nani Sandra Mbui automatiquement ozomona Pasteur Mike mais moi mulopo akena ko yamba ye et tout na ba concert nyonso elete la tout kanenge ezalaka yesi ko abongisi na Pasteur Mike iye mwa mulopo ye na ngambu na ye abongisi na Pasteur Mike siko nani asimbi touche Peniel mutu asimbi touche siko ngana zo mituna malgré ba bêtise nyonso ezoleka malgré ndenge Peniel azo publier ba makambo malgré silami mukie kaka pourquoi siko bozolo bakeno soki Peniel akutani na situation moko eza Pasteur Mike bandeko laissez-moi vous informer jour oyo moi mulopo abimaka na Peniel sortie médiatique basalaka wana c'était même le jour oyo Pasteur Mike babandaki déjà ko préparer bakende pa ba Peniel ba bongisa Peniel azonga na ndako na libala ezaki jour wana ba osolola pona nini ba planifier po bazonga bakepa ba Peniel ba bongisa Peniel azonga na ndako na libala. Vous êtes donc vous êtes d'accord nanga parce que Peniel tango abima na ndako libala vanda na 2 ans après nde toyi komona ba bêtise yaki ko bimisa wana. Et après kaka ba ekolakisa bango vidéo oyo émission basalaki na mwa mulopo ne neutralisaki sikoyo famille ya Pasteur Mike. Parce que Pasteur Mike na ngambu na bana ko bongisa po bazongisa Peniel na ndako libala. Et vu que non Peniel après libala na ya bima te pona kwa ko sasa. Jour au ba vandi famille ba solola po baloba ke non toke ne pas Peniel toke na famille na bango et tout to solola to ba suko zongisa Peniel na ndako libala
c'est le même jour Peniel à Salanini maman mulo pour les qui ça est sur les réseaux sociaux pour aloba babilo kwa na zoloba aloba kawana. Maintenant chose grave bino boki ko condamner pasteur Mike Ten. Moi mulo potango ayeko asengi pardon et pas pasteur Mike eza ponani à reconnaître que non salama be siko akozalaka toujours coupable parce que Peniel ndenge azawana ba makambu tout o ekokomela Peniel ba makambu tout ekoleka sur les réseaux sociaux mataki ekitaki na couple ou encore na relation ou encore na makambo ya pasteur Mike na Peniel moi muloko pas à source lokola bengaka Peniel est tout ça l'émission Peniel est azana ya koloba pour ça là une affaire à 1 heure je crois besoin 4 temps ya ko solo là pour Peniel là ça la sortie médiatique wana maintenant courage oyo moi mulopo azui pona ko senga pasteur asenga ki pasteur Mike pardon pona nini te azongela ngo isusu pas que n'est pas Peniel ayeba kolamba Peniel pour Peniel a tiango na se mais les lots congolais est partout ba o balinga pasteur Mike te non mona sur les réseaux sociaux na ba TikTok na ba page na ba nini makambo ebele kuna pasteur Mike ezayo non soki moi mulopo abimisaka Peniel ndenge abimisaka ye wana te Peniel alinga azwa courage ya kosala ba biloko nyonso asalite. Elle a été non premièrement intoxiquée par moi mulopo et après wana diaboliser siko na ba appel à ba maman à poto le fait kaka leka qui est pas moi mulopo après abandi ko zo ba appel nde bebisa ki sous mutu. Maintenant pourquoi ota la boye ya pasteur Mike Zanini boye ba pe que no pasteur Mike atata Peniel akenda kawana malgré bazaki na ba situation ba problème na kati ya vie ya mariage na bango pasteur Mike pona ya ba ne ko linga ko garder kaka caché wana image wana ya keno aza homme marié ata baza na problème ba bongisa na Peniel bandeko boye me bo partager namoni condamnation ezokende mingi pa pasteur Mike. Or ngana loba toujours que non batu mibale na pasteur Mike na Peniel bango nyonso mibale nde baza wana mabe eza partagé. Maintenant lorsque bino bozoloba tout le temps que non eloko nyonso ekokomela Peniel na minute eza pasteur Mike parce que Peniel peut-être abima à la sortie médiatique ko yebisa bino ba biloko moko o eza yango te siko soki tobi tozonga na source mutu oyo abebisi mutu oyo asali keno makambo ekoma pe na niveau oyo eza mwa mulopo na place oyo condamné peut-être pasteur Mike Peniel azalaki asami vandeli pendant soki 2 ans akenda na zemi aboti mwana pe akoli et tout nde asala sortie médiatique. C'est que lorsque bozola lisela c'est tout le temps pasteur Mike ce qu'il n'est ni bozonga et pas moi mulopo ce qui moi mulopo akenda koluka Peniel était asala ne sortie médiatique basala kawana beba makambo eza lelo ndenge eza lelo te mais peut-être peu pasteur Mike peut-être babongisa pe na Peniel azonga na ndako naye. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Si quoi au problème eza awa ye moi mulopo asa sengi pardon asa bongisi siko na pasteur Mike. Lorsqu'abima na Peniel, parce que sorti médiatique na Peniel, diabolo ezaki pasteur Mike. Siko diabolo oyo bango ba mema sur les réseaux sociaux, mais il y a qui sous pas diabolo wana aki ko senge pardon abongisi na pasteur Mike. Vous vous rendez compte la grande famille? Bon aimer beau partager. Bane ko tozui ba appel ya bato ya États-Unis au Taliboyolobi non ba o ba ebi Peniel très bien. Peniel akenda prison tongo pona ba diamba na ye wana. Ezaka on dirait envoûtement moko boyo o ba lobaka kenon dans la vie avant ya ko sala loko avant ko s'engager ne loko moko botuna na ta volonté ya Nzambe. Est-ce que pasteur Mike il a été convaincu
yaye kotika milliers de femmes soki milliards de femmes na Congo akende kozwa momeli diamba akende kozwa momeli diamba akota pe prison bino bokoloba keno mwana muke ntango ye azoya koloba azwi bino yango nazoloba keno Peniel azosakana na baesprit na bino ti Peniel azosala bachantage abanda diamba tongo ayokaka baparent na ye te siko ntango azoya kotiela bino foto ya ye 18 ans Pasteur Mike 33 ans eza na sens nini ya keno asakana na baesprit na bino abandi diamba na age nini mais quelque part bo yeba pe kotika na Pasteur Mike na kimia te yeba ndeko boluka nde to maximiser ba émission ya koloba keno mwa mulopo akende ko calmer nani oyo Peniel ni abongisi na Pasteur Mike mwa mulopo abongisi na Pasteur Mike siko po bino ko réfléchir woloba mwa mulopo na minicho asimbisi nde Peniel touche est-ce que bomona ke lisusu na Peniel soit disant mwana ndeko kwa mobali na ye oh baza ni même école moko ni même bandeko baza kutu bandeko te mais aya na flash wana ya koloba keno Peniel aza ndeko kwa mobali na ye yango wana nalobaka bandeko na réseaux sociaux awawa réseaux sociaux eza tribunal te soko za na ba problème na yo yeba ndenge ya kosisa ba problème dans l'amiable koya nango na réseaux sociaux te ou encore soko za na situation moko kolinga te o partager na mutu moko a réseaux sociaux ou encore soki mutu moko pe a réseaux sociaux azo benga loko c'est parce que ngana yebi ke no mamulo ponda lukaka Peniel na minute wana atalaki mbongo e kokotela na chaîne na ye ya YouTube ayaki ne ko détruire Pasteur Mike lorsque boza tout le temps Pasteur Mike boye ye Peniel azo jouer na bino na esprit azo sakana na bino na esprit na le lenge nyonso Peniel a manipulé batu na réseaux sociaux Peniel a sali ba chantage Peniel a sakana na esprit ya batu bino ozo comprendre kate mutu amema na réseaux sociaux ça papa nani papa banana c'est ça qui moi mulo problème nangeza bandeko boye bakeno mwa mulopo abongisa déjà na Pasteur Mike Pasteur Mike pe oki ko kangele kanda te parce que aza mosali ya Nzambe bon aimer beau partager la grande famille on ne fait que parler on ne fait que causer on ne fait que analyser les kamwango bosali par tous les moyens Zénith beta maté yango naloba toujours justice en Nzambe il n'est pas dit que non Pasteur Mike aza saint aza la ba mabe na e mais ça ba makamusu il faut savoir pe koyeba ko otali na lobi te to solola na lobi to tala makambo yango bien moi mulopo ya nani Peniel ça luka Peniel avant de ça non Peniel kimia ngana lobaka na ngai o nyonso ekomi li Peniel na minute o Peniel abungisa mutu mama aza déjà au départ moi na mabe parce que ba ibisi biso déjà que non Peniel abanda diamba tongo Peniel akenda pe prison ndenge azawana tango azwa ko tiela bino photo ya koloba que non moi na 18 ans na moi na 30 na moi na 33 ans eza viol. Est-ce que ça viole? Yo banda diamba 14 ans. Vous en a 14 ans bandi diamba.
réseaux sociaux ekosaka bino te bandeko. Réseaux sociaux ça place au koya na problème nete oya na problème na réseaux sociaux soit disons qu'on soit solution te la preuve est que tala penyel ndenge suki sikoyo. Mutu amemi ça qui est na réseaux sociaux ezaki moi mulopo. Mais moi mulopo asundola eti. Tango asundoli c'est-à-dire que non à comprendre ou encore à moni que penyel aza mutu te. Ba va na ville moko na Dallas. Tous la stade ya Pasteur Mike. Ah, ben, le 27 juillet, c'est le 27 juillet, je crois. Le 26 juillet, c'est le 26, le 27, bon. Le 27, oui. Il y a beaucoup de lobby qui sont partis avec le 26 déjà, tu as déjà dans le stade. C'est-à-dire que nous avons la ben d'Abika Kuna. Et ça, il y a des moyens qui sont peignés à Zaki, mutu moko balingi babongisa na Pasteur Mike. Mutu abomisa penyel makasi eza mwa mulopo tolo bango to chama ina munoko te. Malgré que non au départ penyel déjà za mwana moko mabe abanda diamba tongo akota na ba prison et tout. Aboma libala na ye asilama avanda 2 ans après. Nanya kenai ko intoxiqué et po abima ya koloba biloko nyonso aloba wana c'était mwa mulopo. Maintenant minicho mwa mulopo yes déjà ça sengi pardon baza bien à Pasteur Mike. Siko ayebisa siko penyel mwana ndeko soki ya mobali na ye acha na se bomoni ke non na vie kolinga ko partager makambo na yo ya kati te na n'importe qui te parce que communauté congolaise situation ba problème ba comme memango sur les réseaux sociaux des tribunaux. Et puis, ce qu'on t'a dit, sur les réseaux sociaux, soit disant tribunal, ne kunda makalisusu kitoko. Na yo moko na sima nango ba di ko regretter pourquoi na mema makamango na réseaux sociaux. La grande famille, beau aimer, beau partager, on est ensemble avec vous. Non, ça n'a analyse par rapport à Batunenge Bazoloba Loba. Ni nyango esi la kate. Ya wana lobi non. Na nkozongisa na bino nazongisa na bino na sima ya koloba ke non. Mutu abomisi penyel makasi za mwa mulopo. Boyenda bimisa na réseaux sociaux ya koloba ba propos nyonso aloba wana. Après ami bendi. Na komi benda wana asengi pe pardon et pas Pasteur Mike. Si vous avez pourquoi vous avez ma Pasteur Mike na niveau moko pe so pe ya ndenge ni mande ko page na mona ki kutu Pasteur Mike na bana na e awa zongi kini awa ba vidéo zo tambola sur TikTok na bana na e tu vois que non bana baza bien ota la papa azana amour a bana na e ou tu voyage aye bana ne na nzoto Shaddai na nzoto papa na e oya mi bale peso ki Zion pasa memie na nzoto. Otala que non, papa zana bolingwa bana na ye. A où tu voyages, la première des choses, c'est mes enfants. Mais oh, msuso bana ko sundo la bana. Akena nko sala soki ki pite wapi après les lois ko sala bino ba chantage. Mes enfants bana nanga bana nangai. Ba chantage ya pamba wana. Bino bokali soki penye na bana na bazongiseli bango bazongiseli penye bana bakobika. L'état me la kadia mbambi asimela bana nani mbeli. Hein? Non, communauté congolaise, non, moko tozonga ape bato. Bon, aimez, bon, partager la grande famille, on est ensemble, quoi. Aimez la vidéo, partagez, comme d'habitude. Moi, mon lopo, comment na sali mabe, mais fallait pas. Na bongisa na ndeko na ngai. Ake ko bongisa malgré que non, elle a déjà détruit. Quand se le disent bande ko soki mo mulopo ayambaka nani penyel te mbele na miniti oyo toyebi pe makambu te toyebi ka ayebaka bwana na bango ka ndenge toyebaka wana. Un moment passé, Mike, il faut continuer vie na il faut bala.
toyebi que non lelo soki pasteur Mike abali matière ekozala sur les réseaux sociaux parce que ye aza parmi bato baboma Yesu aza parmi tokoloba nini et ceux qui botali la grande famille bomona que non pasteur Mike a komi vedette isusu koleka bozo fula et tozo fula pasteur Mike na likambo a Peniel sans pour autant le savoir. Botane bayamba kenaki. Il est toujours aimé. Bino boya peut-être bo kitisa mais il est toujours aimé. Succès de comme sous et lati sous et matil sous degré. À quoi bon faut continuer? Ce qui si c'est pas vraiment ya koloba que no bocha peut-être Peniel na ba prière. Bref, c'était au moins ça la grande famille. Bozonga na source muto bana makambo eza mwa mulopo. Moi mulopo nda duka ba makambo mais ya sa bongisi na pasteur Mike siko atiki Peniel kuna. Bon comprendre. Voilà la grande famille, je vous aime bien, bisous. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.